Xavier Nangai Mopa ou quoi d'accord Raman. Salut à toi. Ma konzambo kai pa aux ans. 2 semaines nazo nga vite fait. Borobi na bo sepela. Bazo tonga ngai na ba faux témoignage. Et comme la ranga. Lisumuni na sala moto mosusu sala jamais abangaye. Makambo ba kamwa lelo ko azwi trophée ya sali boy. Eza sika pa na bato bazwi lelo. Yenga ezaka. On a reçu ka lisusu. Si. Elle Mouridien Aigle cardinal. Ko ça l'album Yomoko eza eloko a facilité. Sans producteur, sans sponsor. Besoin d'acheter une villa à Kinshasa, c'est désormais très simple. Contactez Notariat Conseil et Assistance Noka, spécialisé en gestion des patrimoines. Des maisons à vendre à Kinshasa, à l'exemple de cette magnifique villa des 380 mètres carrés étalés sur un terrain des 906 mètres carrés aux prestations raffinées avec des très belles terrasses couvrant 23 pièces dont 5 chambres à coucher, le tout dans un cadre verdoyant où règne le calme absolu. Notre adresse, 8e niveau de l'ancienne galerie présidentielle, appartement B1. Téléphone, plus 243 91 042 68 18 ou nous écrire sur WhatsApp 0032 48 68 12 626. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Merci très chers fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre rendez-vous dominical de chaque dimanche, dans votre très belle émission Wemsa Musique, cette émission qui est diffusée sur Wemsa Télévision. Et si vous voulez retrouver ça sur YouTube, tapez Africa Info, vous aurez cette émission Wemsa Musique. L'émission est présentée par votre humble serviteur, Zakari Mwamba, le petit Zaklé, les guerriers de la presse congolaise, les représentants valables et les descendants de l'honorable Zakari Bababa, Suboka Moté, dans la deuxième partie de l'émission de Wemsa Musique, tout ça, bon, Awa, na siège à répétition, na Gibson, Boutou Kondolo, Cardinal, Baobenge pe Aigle, tu évite Aigle, tu évite Moko Aigle, à Fali, mais tu évite Episoi comme Aigle, tout ça, na Gibson, Boutou Kondolo, bonjour et bon dimanche. Bonjour, bon dimanche. Bon dimanche. En tout cas, santé, ça va très bien. Vraiment, Nzambe a battu les bisous. Malgré tout, tout ça un mauvais temps, tout ça fait un mauvais temps. Mais Nzambe a bolingo a battu les bisous. Vraiment, n'a pas n'angai l'émission na yo. Mes condoléances na ba famille nyonso. Oh ba tout ko petre ba na maladie oyo partout dans le monde entier. Moi de ma part, tant que votre artiste, je vous souhaite mes sincères condoléances, courage, et ça m'a comme Nzambe. Donc, et c'est là que Moutoua Sali, Toba Sali, Tonenganini, gloire à Dieu. Et on a Nzambe. Akolo, go. Tell me
Encore une fois, mes sincères condoléances à ma famille, à Kinshasa, à Brazza, au Gabon, au Cameroun, Côte d'Ivoire, partout. Là où il y avait la maladie, il y avait la mort. Je vous souhaite mes sincères condoléances. El Moridi, Aigle. Merci beaucoup, Gibson Boutoukondolo. Nakin nous a depuis quand confinement écoutez-le à Wato depuis novembre l'année passée. Depuis novembre l'année passée, Nalinga Kina Nuna Bungama, Naya vraiment Mobimba. Omoni Tanyoso na Fandi, Batu Bami Tunaki, Bami Tungi Samaki, surtout artistes na Bango. Donc, on a travaillé. Pour ça, l'album Yomoko, ils ont la facilité. Sans producteur, sans sponsor, sans donateur. Que son instrument Yomoko, ils ont facilité. Que ça, la clip Yomoko, ils ont facilité. Que ça, un orchestre, pas bête à musique, ils ont pas la mokolomo côté, pour un mois. Donc, ils ont quitté Maramunyoso dans ce album nanga, qui depuis novembre. Tonton est à concert le 21 mars dans Matadi. Le 19, ça qui déjà qui est confinement. Et côté la Kibiso, to Fanda qui, Dieu merci, on est en vie. Comme si Nzambe, Oyezo Nzambe est bien. Egyptien Boutoukondolo, tous ont un peu moins mouké sima, n'en a pas so goût au sa musique, au lélos à la cardinale Egyptien Boutoukondolo. Maman nanda quoi, ne babé ta musique, ma musique à kala. Minyaka lonza taboye, senza malo senza. Poninya koma se kolela lelaka. Yomoko na kacha butu tala ngai pe na sala ka seboye na tango na nga na zuela kote motema lelo e komanda ko ya mawa mbolozi etikala se ya ngai me nazali se ayo tika kolela lela tika kostenga liloba soki ndenge nini na bosani po ya kala donc maman nandaku azoyo kabanzembo na papa na nzema papa tabule to kenon Dibananga ina kambeka ye Dibananga ina kambeka yo O dibananga na kambeka ye Ngakomi kasanga mboka ye To baboti balukinga ye Mama yali kambo basali ngai mwana mama Butu tolala te mama Mopali seko betaka nga Tika lelo ngana kenda Pasi eleki na motema Soki nalandi nakokufa ye nakopalangana te elengi ya libala donc bagou ya miziki ntango nazoyoka bamama banzembo bazoyemba bandaku na baradio nde epesa etinda eanvianga nakoma koyemba epuis na classe omona maître alobi Boutoukondolo tu chantes bien hein? Epuis nayemba na kimbangisaki twadi na matadi tatambuta lembo Fumwa mbanza lembo, fumwa longo lembo, kenda tulombele. Tatangu ya lembo, fumwa mbanza lembo, fumwa longo lembo, kenda tulombele. Nakitwadi, papa di angenda kuntima, personam, alobi na maître na biso. Abi maintenant à 4e année primaire. Alors bi moi na oyo mokile koyeba ye. Voilà la matadi tout ça ka théâtre. Là c'était à quelle année? J'étais petit dans ba 10 ans 11 ans si je me trompe pas. À Matadi na Kitwadi école kimbangiste. Tanga kuna. Tanto uti kamolai papa a eu pension to est cité ne banzembo donc yangenda kuntima papa yangenda. Alors tanga ko linganga ikomaki soki yangenda ye Matadi babenga bana classe o baza propre akumbela ke saki na akumbela yangenda kuntima saki nga Boutoukondolo 3 fils papa Simoki Mbangu et père na ngai papa na ngai tamba kanga papa Simoki Mbangu bakanga ka koko mabiso azaka prophète na kasi bakanga ba disciple Kimbangu nyoso bakendaka na bango kuna et pa Kimbangu azalaki na père na nga azaka bébé
batika bango tant que mbango akufa papa comme na 15 ans ne ba libérer bango bazongi na Congo central donc tala descendre ngai ni makamizali vraiment Gibson Butu Kondolo toza vraiment na yo mwa muke poto beta pe masolo et ça la ndenge nini oyi ya quartier latino na la mémoire na quartier latino oyi ki comme batu tout ba ya ka test to ya ki tamsu par mutu non na ki par mutu ezalaki master ya vie na ngai mo pa quoi d'accord Raman sali à toi makonza mboka ipa ozali ndenge moko lobaka master ne moko PDG Mbambi Kabongo azala ko sana AGETRAF à l'époque na Matadi babe yango AGETRAF PDG Mbambi Kabongo sali à toi mon vieux aipsaka vient na mo pa au quadre que ils ont un petit moko na Matadi aembara bien aembara voix ténor alors mon pa aibisi asoka aembara vraiment bien pesa ngai cassette na yo kai tanga zonga kin 2-3 mois plus tard akumbaka cassette na ngai na sana Matadi banzembo na ngai bima Matadi wana akumbela ka pesa ka ya yo kiango petit ngai aembara bien ce que moi za aya alukela nga transport na ya na koma Pekin de na kota latino histoire exemple là na kota latino bongo ya sugo latino bongo et tant kota latino ça qui facile pour bandi mayo mbala moko fanda Gibson Butu Kondolo mutu moko Matadi mais c'est moko ti Matadi ayekini pena yo kuta ba Sam Chintu bazala wana ba Suzuki Luzimu voilà c'est facile tuti bourreau pour babi azala kate babi alongwaka akomaka na T-Shock et pas grand-père Bozian babi alaka te ce qu'on vient a besoin de ténoriste alors babi ri tout type azala na suspension non du coup quand bourron pe là alors ça ténor mais bourron pe encore tiens ba tiercité ba chongiri na ngawana alors via azala na besoin ya ténoriste tant na yaka vraiment azala facilité pour bandi manga en fait balinga kité on va passer groupe na bango ba na flash ba kanga maboué na bango dans latino donc flash musica latino de baye banaki déjà c'est comme tout moko uti mbanza oye à part Mamale Misia Bandal mais Mamale Misia oye Mamale donc Tupac à part hier ngala kotaka et là vraiment difficile pour naye mbaraté na otaka matete na yaka mère na biso concert amen na mama kulutu na mama Georgette Malila na baumbu abi Jean-Pierre kende kaka ata bazo finga bazo tinda yo ndima kaka yo yebi eloko nini zoluka pona uti Matadi na moni makambu na moni kuna c'est que au ça ndé mo pena kisa sawa donc maman Georgette Malila tamela nga pambola du coup na ndima maka nyonso na maka lokola mona bitinda ba tinda ba manyoko bakali na wana bataka be pisi wana ba tinda nga vraiment ezalaka bongo quoi nazo ka chance ya koyemba jour zaka sortie officielle il y a des pitchs au Savané à côté voilà outil elle Paris à côté Wengel Paris à un quartier là il y a okuta des choses dans la carte déjà latino ça regardé sur 7 mois déjà son autre matin ça dit CT donc il y a baraté ou ta rep bongo gens matete bongo ou il y a baraté alors concert wana vejonu ko ABC petit frère naé mon pao on peut s'appeler petit tenir là on peut s'appeler tenir je rendu le paix dans une tenir parce que ma force na comme un concert ba yembi vers ba 4h du matin là-bas on a rangoté tu as dit oh viens benganga na mata podium motema na yo comme cimetière déjà il y a souvenir vivant il y a kobomelongi na ngai mawatro motema na yo comme lili tankala histoire yo na ngai o comme sonika entre parenthèse tomaye sala ozonga saison elanga ekomi kobanda okoya kozanga tina fololo ya kobakani litana ngai soki lobi na we kandeza mopa yake pebisima kamo pekei na mo batumaka mwana te atako batumi ndako limisa ngai eza rien salaire batu bazwa kotikela nga ba dollar non ba franc belge na dollar pour à l'époque na Congo toli a franc belge ba franc belge na zimbongo na zoyemba ba masa tu ba sepeli ba danser ba se public et sepeli ba tope ba ndeko tilo moi tsonso wana ba nini ba 8 ans ba comprendre que to moi bouleza aza bosser alors tant au petit concert mardi la répétition toujours tsonso c'était Vemba qui na concert mais ozongi na répétition boy c'était bon ça m'a dit que là-bas a été malheur des fois
ezalaka bona bato mosusu bakenda concert moko na ba Cameroun bakomi kuna ba chanteur mosusu donc kuiti via zoemba kaka na 3 chanteurs mosusu alekani na pongi po donc eleki ndelo quoi au niveau donc akena lola voilà quoi du coup tant bazongaka avec en tout cas banda lelo chanteur oyo ya Matadi a hotelema na kiti te aye banzembo te a ofanda ka wana nde pai na koboza banzembo babia pe auti anti choc auki sango que chanteur moko auti Matadi aye kuna babia aye kozonga donc tant babia zonga ki c'est là que ko banga te parce que yo za mutalikolo babia pe mutalikolo na bisi yo na témoignage ya babia oyo na émission ya ser na yoko collègue na yo Marlène Kassanga na Paris et ça 5 ou 6 mois avant mort à Babia na témoignage makambo Babia bandi koyemba dino na nunga linga bote na ino na mi pesa bongote dino yoka sombela ngaliwaye soki yoka changer te die ndenge na yo ya kozala na ngai ezaleli na yo epana na biso na tikala kidiba via bila ngapeti o santira o songa Matadi peto santira ba on mo rambo papa rapa e biso yo o santira na biso yo babia yemba mais a repéré sur force no façon ko yo parce que couleur latino ezaki pané likolo donc na koma ko ngimai na maramutu atindanga kwa na ke atindanga manyoko na ke atindanga kiti zo na kiti pourquoi ezaki na objectif moko ya ko fanda pena wana pesa nga ba nuance soka tikelinga kiti ba komo lo balanga ki tiko mbala ko la babia zaki liboso baso balanga ki non ozo tengimisa banzembo likolo ngo yango te et ko changer tiko mbala ko la babia après comme siko Gibson cardinal Moni. Donc, n'imposaki, quand on imposa qui toquait attentat, toquait Djoubek, Afrique du Sud, pour ça l'attentat, et pas écouter un grand prêtre Nelson Mandela, face à face, Liboko na Liboko, un grand prêtre Michael Jackson, face à face, Liboko na Liboko, et puis. Premier vocal na yo na quartier la terre, oye bimisa yo ba découvrir Gibson Boutouko. Sumo. Chamazulu. Moto mosusu asala jamais abanga ye okile vise kunanga na buku ya leta dispare na iketia papa na mama delina yo eloko elekila sambo ezali te madombala ye mama ane lisumunini nasala moto mosusu asala jamais abanga ye okile vise tunanga na buku ya leta dispare na iketia papa na mabondeli na yo elokele kila sambo ezali te madombala ye mama mamie Robert Ngobila Jean-Claude Kimbembi na yo poyo zanga lupemba madelezi na yo poyo zanga parke Pichacha Mazulu poyo zanga référence yokobonga jamais po motema no mabe na wenzo zalaki na mesa kasi souviens-toi marchandise zalaki yango tekaki ozokete ebele parce que premier vocal na yo na kati latino na album atanta na mabato via ganga non parce que olingi nini na bidé na Benz à l'époque Mercedes et pas oyo via Jaboul yo appelé biso tout ba Benz ngai Benz kaka Mercedes. Donc, et pas il a confirmé qui tant ce que tu es, tu fais un mingité, tu es ce que tu beta Bercy, tu es mon prêtre lundi là vocal nabiso, tu es le oyo Gibson il y a quartier latin. Voilà. Ce qu'on a quatre quartier latin, tant yo yaki ba fali ba montana ba ego ya okuta yo to yo kutaka ba. Non, ba kutaka ba Suzuki, ba Sam Suzuki, Sam Modogo Bourreau, Mamale, Yaondo, Popolipo, vient à Poli, 0 faute Benico. Pas c'est Motambonda, oui.
nakutaka pas ko c'est mutamona donc nakutaka presque bango tout ba ancien donc ba masamba ki sima na Fali Soleil Lola presque bango tout ba ki sima so ton baba igo ya vana pe ton baba équipe ba igo sala pe moi couleur mo suna latino et c'est ça là que pe moi jarté tam sous moi ouais c'est là qui amour gloire et beauté ba yango quartier latin amour gloire et beauté donc tout ça l'amour entre nous to glorifier musala et puis na beauté yo yebi to kuta ba musicien na kisasa na kin pantalon ya tissu awa na chaussure mokoto mais tant to ya biso sala image na biso boyebi et polémique te basket mate kitne kitibu comprendre fashion wana wenge déjà wenge ne kutunde ba révolutionner musique mboko zela latino yaki na ngaka rambo zela question ça ba réponse ça yo bon ma répondre ka yo ling na yo ling ka c'est question fo yango ba yo biki ba bino boyaki latino yaki na ba basket ba nini mais wenge c'est la ta ba basket la ta ba zonkio zela wenge musique ko comparer yango na bisoté wana wenge ya ba nkoi comprendre wana wenge ba nkoi bon chic bon ja tout terrain ya ba nkoi wenge te abiso oya ba gypson na ba na mai mususu te wana so to ba image au monde keza penda tisi na mokoto awa ba kuesa bakanga basuki ya mais basuki ya biso taninga ça en plaire ba benga oni loxo ya biso taninga sala donc tu as la façon na biso mokobo na musique de ça dit amour gloire et beauté donc ça qui passe pour au monde que bokoma ko ina na ko finga na mingi nde bolingo na boulot avant na boulot ponctualité travail comprendre na gloire et puis na beauté. Mais est-ce qu'à un moment donné après combien de titres oyo signé après la carte latino oyo Koffi Olomide a permettre à Pesarabino moi espace à signer ba titre combien de titres sont réalisés dans la carte latino 3 titres 56 vocales 3 titres 56 vocaux ouais 3 titres donc mon premier Zagini hein premier titre Zarani mon premier là tika ko beta là Aden Yabilele, comprenez que nous sommes avec Gibson Butukondolo. Aden Yabilele, les Japonais de Rennes. Jibe Vundu, pourquoi pas Papson Luyolo. Papa na Anaïs Luyolo depuis Paris. Et Franck Kaundo. Merci vraiment, Toza Bongo. Na Gibson Butukondolo. Mondoyo sukaseliwa mokilitoye mondoyo sukaseliwa kalobaka nangana luka na mbangu nabonanga botina te nakobunda na lavi na ngayo Robert Ngobila fije mbudifare sembo matamaye wana première nzembo premier titre aussi na latino ebima meilleure chanson na hit parade ya Kilimanjaro en Afrique. Donc nous avons Nabima meilleur compositeur na Bazaïr. À l'époque Bazaïr. Matadi. Voilà na Mbanza. Meilleur compositeur nzembo na confusion. Ebima meilleure chanson na Bazaïr et puis nga Gibson Nabima meilleur chanteur. Donc tu as la raboé avant na comme latino na ba pété na nango. Na zo na kotsango na tia ikoti na bombango. Tant on a une ça nzembo oyo mon pote lendi là bato baye baraté na Afrique hit parade ya Kilimanjaro pour en Afrique numéro 1 mais Sabino 2001 nzembo oyo mon pote les un album ni force de frappe wada ba Fali ba Montana ba mutu baye nzembo oyo bima meilleure chanson hit parade ya Kilimanjaro token na Biblia na kolobate bino moko témoin bo pesa ngango bo pesa ngango pesa nga penda munene eza anda de ça dit makambo ba kamwa lelo a zwi trophée a sali boy eza sika pa na bato bazwi lelo yenga eza kala
On a reçu les sous. Elle mourit déjà, aigle, cardinal. Aigle. Le premier aigle. Bon, c'est normal. Là, on a Zakle. Na vie na yo. Zakle. On a basu. Ayebi. Quand la aigle, quand on a aigle, ils ont ma bête. Na bien on a aigle. Na émission na bino kaka. Ah, on a dit ça. Na les capé pas na bino. Boyambangai. 5 minutes. Ouais. Na lingala. Lingala façon de bandi. Oui. Na lobak na za aigle. Et l'obité que ceux qui m'ont comme aigle, ni à l'andi. Na zamba aigle la moko. Mais ayo aigle ayo wana yebana ka tête en mususu. Mais lelo batu bana ki 17 ans 15 ans 20 ans so abi aigle nani. C'est fallait pour lelo susu yo aigle. Pourquoi le ngolo ka kombote au changer na temps mususu. Na benga makabongo banda kala mais moi na 17 ans faut fondre un livre ouais c'est histoire ya Congo. C'est ça. Que premier président Mboka oyo Kasavubu. Capitale Congo Zakab. Premier capitale à Congo. Ouais capitale Congo Zakab. On centre de l'Axico. Capitale Congo. Hein? Matadi. Ah, Vivi, bravo. Maman, on a Vivi. Comment histoire? Comment il va habiter? Donc, moi, on a 15 ans, il faut habiter histoire. Gibson a bien un aigle. Capitale Congo, il faut Vivi. Donc, sur 4 points, Matadi, moi, je suis Colombien, Vivi. Premier capitale à Congo. Et là, bon, matalité. Donc, et ça, histoire, il faut rappeler à Rabato. Et ça, ma bête, que ma aigle, toi, mon tabing, ma aigle, toi, ben, ma roi, toi, ben, vous rappelez comment on est king, roi. Marie-Paul P, roi. Roi Pelé. Donc, ça dit, et ça, ma bête, et ça, quand on dit, tout c'est Pelé, ça, bateau, bas c'est Pelé. Ayo, comme message, et consoler Bango. La polémique, c'est Yangote qui bat, la biso. Baroze la Gibson album asika nenge azoka na soute nenge azongeli biso toyoka elibiso nini que le polémique non mais Gibson butu kondo le polémique on peut ça la rappeler moi lengi et ça la rappeler moi bien na batu mususu ba otala biso maintenant siko na latino yo pena na frère na yo fallait poupa c'est-à-dire batu no mona bino le roi mapasa c'est-à-dire bozai pena na moi ressemblance na ye mais les lots autobito sur la pena ma solo ya ke bateau babimi lelo na 5e génération o ba sa fierté musique à Congo na latino muto tombo la bende la latino et ça ka yemo fallait poupa bino tout pena bozate surtout que na wengete to bité que sili ça la question c'est-à-dire surtout que na wengete tout le monde ba faire bazawa ba Bill Clinton ba nani tout ba bima wenge musique à maison mère BCBG coûte rien mutu mon côté na bima o pelo la sa fierté BCB jazate là beaucoup contredire ngati mais na pourquoi bino mo ka fali ka ande mutu bima pourquoi mais bino bozala coûte avant fali na balatine omoni na vie ce qui ote à mon na yo il faut que yebisa ye ba avantage na ba désavantage ba désavantage désavantage voilà pour akutana na mabete so akutana nango asutukate akamwate aza séprité et yakana vie mais et l'obité que soki ndeko fali aotombola bendele na biso et comme mabe et pas ya ba mission quartier latin or eza fierté na biso peut-être pas nikaye moko eza bisoté eza nzambe mais je suis là ozomona to zomona ngate azomona mais na scène pena ba bel cardinal butu kondolo ba biblia simba cartona toyena banini libala c'est bon mais comme si ezalaki pona latino chaleur ya yemo rambo ndimte sala ki bozala boye bana mais pona bino moko pena ndenge ya carrière solo ndenge moi rien non to pesa ka temps na temps même temps eza molai o komaka na cycle ne kobeta na ekoki eza na gravité même musique ya wenge même musique ya fali même ya latino même ya viva eza pona ko sepelisa Afrique au monde ngango mais nga bazo promettre bino bozo tanga kaka fali na Gibson bongo ondimi ngate bon on dit mayo d'abord sous-estimé parce que les artistes émission ba tout ba lelo pe ba découvrir ce sous-estima comme tout ba sous-estima comme tout na moto azana makambo na nga bazo boya ngai na moto azana biloko na nga bazo boya ngai na moto azana kimba mala nga bazo boya ngai na moto azana ba chose na nga bazo boya ngai nzambe na nga na salini ne 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 kolinga moto pasi
kolinga moto pasi koboyala pasi angaye chilengi félicité l'enchaînement membre na cuisine ah lingo otanga El Moridia Aigle cardinal. Mais premier disque na yo au salaire pena au salaire vraiment disque qui toko mais c'est comme si bon au salaire peu promotion mais dirait tout a raté et a cloche a raté vraiment. Premier disque na oui. On a dit pardon s'il vous plaît. C'est-à-dire premier disque tant au long quartier la tête. Oui. Au bandi carrière na yo. Premier disque au salaire. Au salaire peu promotion sur la TV mais et simbate et kota batuti. Moto zangaki. Non, kokota batuti TTT on a kututé. Beta pe na babarte. Parce que le simba faut pas qu'on a pas. La barre pene beta mana. Soki bongo diagnostic album diagnostic. Soki bongo ne DJ Frank abenga ngate. Ya yaka na chetemba ba lukayo ba bongo selio autant de champagne na boye o sa playback po nzoto na ngamoko. Beta ngona. Wala bono kosi. Wala bana polémique bana kosi. J'ai là quand nzoto ga. Kobamangana molimo te chérie bomangana elengi ngana kufana nga libela e tango molimo ekozonga na koyeba keza nzoto na ngai nzoto yo na mabete na mabete soki bongo nena kende beta na Zambie te premier concert na beta ki ya Njambo diagnostic na beta ngona Centrafrique na beta na stade bonga tina ba centrafricain mais ningo le promotion za ki moi parce que ezala ki coproduction bato ba mona kaka ke musicien a sali album a cause la promotion moins mais oyo ezaka 4 na musicien bato ba yeba ngote la promotion c'est la rambongo mais muto sina ki ne contrat après ça va côté ka ba disque ateka biloko maye azozwa mbongo na ye akende oh ngana osala musala pour l'avenir c'est deux personnes différentes mon idole producteur ouais producteur ouais. Non coproduction bon bien sûr à ça qui un peu ça producteur quand même non bien producteur à centrafricain donc du coup voilà nakendaka Lubumbashi deux fois quand album diagnostic mais bien sûr tu sais comme ça album 2014 2016 Lubumbashi me Kolwezi Matadi playback na Braza on va passer un trophée on peut se imaginer au Tchango au Tcha image on peut se trophée pour Nzembo Nzoto na Brazzaville donc na ngai roga vie de loin Kabose Fali Mewe na masanga Braza kombe kimi ngai masanga Braza bo kombe kimi roya kombe kimi voilà donc du coup na combien de niveau moko boye que non na kende ki ton faire promotion mais c'est normal j'étais calé yango moni mbalo yo toujours ba précaution que album oyo préparer pour na ba clip pour la promotion et les cabines pour que tous on soit derrière route est-ce que tina spiritas pour bongisi bien parce que musique c'est spiritas peu moins comme c'est bongisi open na exactly yom to lobi nga makamba biblia oko contredire ngo tina contredire kasi wana poza ina latino pour na moto ye moko rambo ora ya rambo ekofelo mide yo moko siko ba musicien boni ba tia banzembo na ba vocal o yebite presque bino tout latino mobimba ba tout ba tia ba vocal ba tia ba nzembo e beta pe yokana parce na ora ya rambo bon non web ça ga nzembo yokana tina na latino bon parce que bino tout bo tia ba nzembo na bino pe simba na faire rigolo akuta ego ya mais tia pe nzembo ne simba problème ezate comme lobby ezalaki na sima père et dans ma bête pas à père nanga na pesio ba compte rendu ya diagnostic comment zo qui défaite lobby que pour qui c'est la quitté mais ngana ko yebisa batuke boyo ka été qui c'est la raté so boyo qui est aucun erreur boyo ke langa donc musala nyonso qui c'est la raté travail d'abord travail on a accompagné amour
Et puis, il faut qu'on perce, qu'on trouve des risques dans le sala. Ce qu'on a dit, Mabé, Obé, Liboma, Okufi. Il y a un azou ça. Qui s'est raté? Voilà. Parce que je sais beaucoup de gondole, moi, il y a un quartier, la tête, nous, bêta, nous, en aguati. Et le bas. Kosa bateau bolande. Té, nous avons sa bango vérité. Ata poil ya niaou. Na simbate. C'est vrai. Ata poil ya niaou. Ata sala soso. Rambo pena kata latino. Hein? Oui, pena no mutaka la po yembi po sapi ba succès. Vous savez ba voko ça le succès, ba nze po ça succès et pas Rambo na latino. Kabongo. Pas ni on dit matin, nzamba zate. Nzamba zaliti. Nous t'a pesa guango pe yim ta sala mamutu. Ah! Alléluia! 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 Ah! Merci. Nous sommes sous. Nous t'a pesa mamutu El Morija, Eli Bamayaba. El Beraka, yem ta fait. Siko ba moninga, so moninga awa, un bon chrétien, moninga noir, noir. De moninga misima bazaka awa, au moins noir. Siko nga awa noir, noir. C'est le bouka pena mabolo. Nase et pas nzambi. Siko ba o bazaka na basima ya batu, na basima ya bandenge ya ba gris ba o ba kota ba loge ba pona. Siko bisa ba nini? Bazoba. Lo ba sa ba nombre de vie, ba sa ba succès, ba o ba contrat. Ba zo koti. On a changé. Yo biba oyo na biba ngote pona mona kate mutu e pa nganga mutako na uzwa kisi na mutu te akenda yemoko moni mais ceux qui mutaka salango asali buzoba kisi la raté musalande y a pas de magie travail notre bossé ba générer kasika awa nouvel ordre okoyo kango to ko respirer muke par rapport à touti cause la confiné to kufeli ba famille proche bandeko ba kufi to tiki bandeko to lobimo avant to bimisa album nzembo moko ya long chemin to me kamuke ko respirer quoi to bina mamuke luke tout magnifique luke tout magique Butu Kondolo na moi espace au battant au tiki depuis album no diagnostic au bungaki vraiment na scène ba 7 ans 6 ans plus ou moins si je me trompe pas. Tout à fait. Lelo ba leki bandeko ba collègue mususu ba ye lelo na 5e génération tout le monde a Fabrigas ba Ibrator ba Bina Filé ba Héritier Wata ba faire ego ba fali coup déjà bozala na bango et lelo tant fandi poyoya na long ni na yoana et so tala tepe na baleki on a tout long chemin tant tala tala suko bango te ngai jipton okota wapi En tout cas na zama espace belé à okota na komba nzamba lola bongo le pe mokili o confirmer pe mokili ba obeto pe na ba bar na ba boati ba bombo bana pe ba oyemba sûr est-ce que oyebi nzembo na yembi siko nga moto na makambo na nga bazo boya ngai ezo mama na kinti na poto oyebi déjà na ko te disque bimite guitare te non c'est mako capella pambabu ezo mama déjà yo moko lobi na nga siko ke yem da sa gua asa makamutu ya tinda mutu sala mwinda sala avion yende mais t'as déjà personne confiance qu'on non dit mangati non dit ma tete mais isa batonde ba Hollande ndé bana posa Gibson le bino ka polo ba yo zo polémique ba on bazo yo ka bazo ndima po ba yebi ke lui c'est un bosseur Gibson travaille bien c'est un bosseur c'est Gibson parce que yo ndimi sa bango te ba on ba ndima parce que ndé yo ce qu'on ndima nga ke boko bina ba sepela qui c'est la raté boulot nan siko pona bande kono tout ozo yo kawana ndeti na no sepela pe ya OK na voix bien te Zach le bon côté te na ba o pe yo ba tamsu batali lelo tamsu lelo bina filé so afanda bi grand frère Gibson andima nga Ibrator bi grand frère Gibson andima nga depuis ka bi grand frère Gibson andima nga ça peut bien ça peut ba leke lelo ba ça na kutanaka na 2006 na ba mission wenge déplique Fabrigas bamusu ba comme na habité kutana na bango na libola métro moko boy na pesi bango conseil tout ça là qui na déplique samedi passé abi vieux ceux qui n'ont pas la côté ne le oyo na déplique té parce que na buna tika la mikili siko yo zo epsanga ke ko tika te ko kimate so tika na poto na bizonga kini sala kombo yebana bongo kima lelo oyo akoma déplique Fabrica ça tout bien en kalamingi te na yemi nzembo na out comprendre Sotoyo bozo mona we pave ya pamba montanango esipeta na susi na tikalia we pave alita chamala yemo kazi sotoyo ngai
C'est moi. Ce qui m'a baisé avec na banana. Et ça va bien nga. Depuis que tu as qui nani oh mon embaga ma mingi nani. Oh man sanga linga mingi. Bien affilé. Tu as qui n'est pas ya nana boduga. Nze moné moko boye. Ngaye bisoe. Comprendre? Ça kala ngana ye. Naza bolingo na baleki nyonso et naza content. Na komona ke banoyo babimisi kasi na biso bazo percer, c'est ça la musique, c'est ça la vie. Il faut s'attendre na makambo ce que comme lui. Ce que on dit mais la ngote ko katokela ka batu. O comment ka mot keto na keto donc ça dit moi je suis bien avec mes frères, mes collègues, mes grands, mes petits, mes collègues donc na bien na bango. Marama ba ko ngaj la rati. Mais siko lelo Gibson Butukondo le bateau tout baolando à travers le monde va retenir Nini et pas Gibson Butukondo. Oui au lobby au Zoya. Mambuke Kwiza, Mambuke na Kwiza. Ça dit makambo Zoya. Sou batu pena ba o siré batu Nini. En tout cas, nous siré bino d'abord. Merci pour la fidélité et merci pour la patience. Au moni mutua lingakayo. Attends, au police 50 fois à Lingoka. Lobby topola qui je vous topola qui lobby. On a d'abord ba kundenge tout à Tiebité. Une équipe mo qui 20e à Betaboué. Mais Ronaldo 2-0. Juventus à Poli. Ce qu'on le bani. Parce que la fouteur. Pas une chose à la bongo. Reprendre. Donc merci pour la patience nabino. Nous promettre bino, nous décevoir binoté. Ceux qui ont un téléchargement, et 2000 francs si je ne me trompe pas, ou 1000 et quelques francs, au télécharger, il y a un message, il y a un banzembo. Bon, profitez. Les gens, un étranger, un Camerounais. Franchement, je regrette, il faut que un Congolais. Pourquoi il y a un Lingala? Alors qu'il y a un banzembo. Pas un Magarumba. Mettez Internet. Mettez sur Facebook, Nikos. Mettez un garçon comme Nikos Camerounais. 5 demande, tout n'est point de vie. Alors, Gibson, si j'étais vous, je ne sais pas comment j'adore les Congolais, comment vous chantez des rumba à Lingala. Oh non, mon Dieu, franchement, mon Dieu, si j'étais Congolais, je ne savais pas. Au mon niveau, donc ça dit, tout ça, combo ya minene, ça dit, même ceux qui ont marqué, ceux qui sont invités, persévérer toujours la vie, trouver toujours des risques, lobby au Simba. Et lobby c'est que ce qui est simité, pour battre babina, faut Simba goua. Liboma. Oteka mwana, oteki mama, oteki tata, oteki baneve. Mikolo guape bagwa oteka bana na osuté za nora mamboke o pesi makambo zu makambo. Pesi makambo ozu makambo. Makambo pesa. Oyena budget na yo na makambo na ba piope makambo. O sel pe sixer le bobeti ba nombre de vie, ba millions de vie ozu ba contrat misi. Papa. Kwa ole bana wana ya rasuté ba makala. Nganga o ebiso pesa mwana wana funganga. Yo to ebisanga, yo to ebinanga, yo to ebisanga. Nganga biti ya ba sino ebisanga. Yo to ebisanga na ebinanga. Yo to ebisanga, yo to yebi. Yo to yebi yango papa kenda ko sama kamna bino na bosalaka. Tanda ko ma succès bo yo to yebi. Ngana ebinanga te. Ngompa, ngana ebinanga te do. Yo maka lobi ngana ebinanga te. No sading ngana ebi kande wala to kamsa kala. Ngana fuka makaka. Nobela ka eli ba mayaba. Soka ye que ça singa mon fils, tu seras pas la quai sur la tête. Je te promets. Et c'est tout. Nasina yemba, nasina binisa, l'on est zangi. Donc c'est tout. Donc bon ça calme, bon CP là. Bon qu'elle a été bon qu'elle a ngai. Bon CP là. Non ça a bien plaisir. Moi eza yo na ngai. Fourmi tant on zamba saka mokili. Na batu. Na banyama zamba, na mbisi na mai. Na bandeke na ba fourmi tolia ka logo moko biso tout à suivre. Merci beaucoup sikoyo pour na ba jeune bazo accompagner yo tout basali nini ba jeune ba accompagner yo ba vie pa il fana betalanga pa fabrication il fana betalanga pa water ba voyage zali fana betalanga pa fallait ta kutu ba masa ba kuna basali 4 mois na poto so bango asiri bango nini ba jeune ba accompagner lelo de bazawa ba otala yo omoni bande konanga ba frère nanga ba collègue nangai ba musicien nangai ba leki nanga o bazao ba ba na mikete na limite que heureusement mutuka na divagation bongo ça dit ti azoya ka ba sa cheka ki bayebi
Donc, nandimite ke bako eloko moko bako ko faire envier bango que parce que poto c'est quoi? Tout ça bango awo. Poto ka luka kini kat. Nde moni gome ni poto ezali. Ezaka si comme tu na poto so monier. Alors kola te mano. Ya na bu. Tala, tami c'est la ngai. Tala aspect. Parce que batim so poto. Est-ce que soit pas que poto soit que poto maya calcaire venir soukoler soit mané musu. Si kana tala na bu ata yumo. Tala. Mais on poto c'est très important. Nenge bomela bino minoji na ba combattre. To za kunate, on mo so mabe. O so la ngai patron na bango. Yeba ninga so la bana basa. Tani ngaza. Fidèle yaka. Fidèle. Zela. Tala. Na kemi kiteta. Senti. Trésor tumbu yaka. Mwana njili. Tala. Senti hein? Tala. Senti. Kena yo. Afrika yaka. Tala. Tala. Na kemi kiteta. Tala. Net kaza na Paris. Omoni hein? Tala. Yazama yaka. Zota. Zoal. Yaya. Faut sentir. Voilà. Faut sentir. Donc, et là, comment on vient bango ezate. Ezaka ke en plus basa na bana basi na bandako. Bazo ebisanga ah président, coûte pas na yo. Ata 2 mois mais 3e mois salaire. Transport butumo itongo poko. Pas nga. Mais côté parce que na kuna presse ah mobulu. Comprendre? Mais c'est pas ça. Boti kabana, bon toxique bangote, base la calme. Baliambu maoyo. Ata après bon bo rozulanga bango. Boti ka bango non. Mais ba osepela. Otuna bango kaka na kuenga na osalate. Zak le kayo oswana bango. Ba ko rappeler Zak le. Maman ça présent abiso. Ba no muni. Merci beaucoup Gibson Boutou Kondolo. Cardinal Tokomi pratiquement vraiment na souka entretien na biso et vous comprenez que Cardinal Boutou Kondolo aigle. C'est-à-dire bah ben aigle tongo na 2009 le logo vraiment il y a une polémique de King peut aigle fallait pour pas yo peut aigle quoi merci beaucoup c'est pangi on avait un pangi là et érotique le côté à côté au espace mon cas polémique ce qui ngana bandi polémique c'est bango moni donc après singa donc du coup érotique le côté pour ayebi qui est Gibson moi je sais qui est Dicap mais si ko pour album na yo aux salaires que au songe tactique ko ça la featuring na fali na boy non siko na boy siko comme ça on set nzembo botika na makambo na ngai botika na makambo na ngai et à set nzembo comme au lobby est-ce que binisa moki na boy yo pour featuring mutako yemba yangona motika na ngai na bango tobeta boye oyoka vocal oyoka nzembo après bon to da featuring ce que simbité on luki featuring mais on va luka ngambango. Maintenant, est-ce qu'on peut un album Batouba Zelango quand? Non, nous avons déconfiné le 15 août. Si je Maramoutou déjà. Concert de Bazong si Maramoutou. Chef de l'État à Longola qui est à d'urgence. Concert à Zongi. Concert Zongi Toko. Concert le 15. Makambutu et Zongi. À Lobby Babar, tout concert à répétition. Le monde sait ce qu'on a répété. Église. On a répété. Oh, répétition. Ils ont un concert. On a quantité. Église. Match, ça spectacle, concert le 15 août. Mais la terrasse, mike, ne fungwami. Mais le 15 août, to bandi e inda kaka. Le 15 ni inda libela. E inda libela. Le 15 nde to pesa date ya concert na biso o yerataki avant fin août. Avant na mois 2 semaines na zonga vite fait. Voilà. Boutou Kondolo, relation à yona ex-patron ko film de yande. Super appétit. Relation à yo na Montana Kaming. Trop bien. Soleil. Trop bien. Modogo Barambo. Yale. On se souvient de Pepele. Mayangi. Yale écoutez si on se dit comme Modogo c'est problème mini Modogo. On a problème mini Modogo. Le comme nous zoé. Nansus. Suzuki Luzum. Natangi ngamo Suzuki Mayangi. Na Ferregola. Trop tu as raté? Tout à l'heure, une fois à l'aéroport, on a que le Lubumbashi, on a qui vole, pas mater la boue. On a qui Lubumbashi, Mboko, qui était Kenini, Addis Abeba, Éthiopie, Lubumbashi. Il y a aucun de Kenya, il y a l'aéroport, Pangi, façon, Fumboa, Langé, parce que le coin, mais qu'on a play, c'est Mounou, mais qu'on a play, aussi, peut-être on a pas de Mayang, voilà. Mais la latino,
na latino na tongo mamuke et ça ke na latino tellement yona fait regola ba Congo ya ba Congo nde luka kuna ko sala sikondo se familiariser comme penal latino kabwana ki fali pour se retrouver na ba misusu kuna yo sikoyo na fait regola après vané ko tuna nzembo na yo pesa pe faire regola mwanini natanga mingi piso moko kezaka bino bana Congo central natanga piso moko mingi David aloba abi papa bazo tonga ngai na ba faux témoignage et comme la ranga bazo tonga ngai na ba faux témoignage mais na yebi ozakala nga butu pe na moi batelanga na binemi na ngai ba tonga ngai na ba témoignage à lokuta ba pe ba komisi témoignage donc faire tanga na mouvement na biso nzamba likolo talanga ata téléphone entre aux anangote oh allo zawapi et tam faire ça ka 6 mois par exemple donc 6 mois donc 2 mois na kisasa donc na côté mouvement 2 mois na kisasa et 3 mois na poto pe na longo et nous ça va te faire ata mission latinote aseka donc maramu tout ça qui wana net Jésus ne me que Jésus ni donc ça ne kaka donc ça dit 3 ans kaka donc 3 ans le vrai Jésus ça a 33 ans kaka pour aki non c'est que 3 ans dans ministère donc 30 ans na 3 ans ministère 3 ans kaka kenae il y a c'est que 6 mois maramu tout oh baba ko fait 3 to bimate to la pembe tu moko pété mais tu moko pété téléphone té kaka na répétition na concert na voyage abu pia ndenge ba sangisa ba image na via émission nzembo na ngai ba zu yango ba salango ba témoignage ba publier comme père solo ne ça père yo comme le David ba comme son pananga mais bango de ba sa frère nanga bango tout ba sa frère nanga ce que c'est là qui bongo olobi bongo Congo central bino ba sur lelo par contre oyo zo kanisate ni to sala kanaye to benga na kanaye to koza kanaye yo to tuninga ba question ngai te sikoyo tata ngemission ko leka tala oyo awadi emela mais yo to tu ba parce que to tuninga ba question ngai te yo tuninga le roi na répondre na comme mabe voilà le problème congolais. Merci beaucoup. Tu as mis pratiquement la souka à traiter na biso na Gibson Butu Kondolo. Moi 2-3 personnes balandio pena message na souka poto kabwana. En tout cas merci à toi pour la journal lelo. Et ça journée moko ya ba TV kaka. Nous avons besoin de mingi bana kini Kajos Mafolo honorable Kajos Mafolo il y a bana banga moyo mo continue bino ye wana papa social na bien que papa social son excellence Didier Okito master nanga wala master nanga poto ambula moko donc ministre de l'économie motana ya trop vient nga Julie Dienda atne image yonde mutu masolo na biso yebi kaka Joël Kavula petit frère propre ma sœur maman Souza Mata ah bravo ma sœur j'ai vu j'ai aimé félicitations to qu'est-ce qu'on a mis kili mbang on a Belgique hein Semblo Matama Pompé Guy Wabanko Franchi Bundula Bubulu Sesayo Blaise Mapouya Jili Mouila Mokonza ba mère comprendre tous on à Paris mbaka ba prêtre Panam toujours au tigre à Paris quoi Patrick Malavengi le boss Bibi Chibanzola le cas c'est du vous là centralisation de Paris Tatiana le Colomama CC allo Paris 033 Roberto Cavalli Adelar Miloko Milokologie ndokemande fa pembe Adelar Miloko moto na bino tout kalamingi te bozwa long chemin mais avant long chemin bozozwa nouvel ordre membre na kuiza. Merci beaucoup. Merci beaucoup na batutu bolande biso na émission na bino Wemsa musique ou na zaki bongo awa et ce plateau s'est déplacé awa na répétition ya Gibson Butu Kondo le cardinal Aigle alobi tenez-vous prêts El Morija c'est-à-dire tenez-vous prêts mamba sikezo ya mamba sur les oya. Merci na batutu oboza toujours ko prétenga main forte na moni bongo na Italie Franck
Kausoko Bikende Bizonga, merci na confiance, merci beaucoup encore une fois le plus na Aden Yabilele les japonais de Rennes, JB Vundu papa italiano, ya Stelov Apocalypse, merci beaucoup, merci na moni bongo na Paris, Jano Ngandu na kata Lyon na Jano Ngandu, merci Jano Ngandu na bosanité Pati Bayingandu, merci na Kams Kamé na para français, merci na Jina Muzinga Mamonda Samuela Batutu bosa toujours ko prétendre ma forte na moni bongo Arnaud Waku ya Barnaud, honorable ya maman Emeraude, pourquoi pas Monique Kansi Momo Kassi, la femme la plus fatale de toutes les femmes françaises, 3 fois Eve. Merci beaucoup. Merci Botika la Bongo, branchez toujours na kata émission d'Abino Wemsa Musique au Nazawana toujours pour nous repasser Makambu, Zachary Mwamba, le petit Zach, le guerrier de la presse congolaise, le représentant valable, les descendants de l'honorable Zachary Baba Basui. Bo pikle to bandara mbango. Mbanga na mbanga maloba na maloba, tout ça pour nous ça musala. Portez-vous bien, c'est parti. Pardon. Besoin d'acheter une villa à Kinshasa, c'est désormais très simple. Contactez Notariat Conseil et Assistance Noka, spécialisé en gestion des patrimoines. Des maisons à vendre à Kinshasa, à l'exemple de cette magnifique villa des 380 mètres carrés étalée sur un terrain de 906 mètres carrés aux prestations raffinées avec des très belles terrasses couvrant 23 pièces dont 5 chambres à coucher, le tout dans un cadre verdoyant où règne le calme absolu. Notre adresse, 8e niveau de l'ancienne galerie présidentielle, appartement B1. Téléphone, plus 243 91 042 68 18 ou nous écrire sur WhatsApp 0032 48 68 12 626. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass,